Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Oui, parce que tu m'as dit que sur la tête de maman là. S'il te plaît, merveille. Non. S'il te plaît, maman nangai. Ce qui n'a même mis Kambo awa. Parce que premièrement, vie n'a pas commis troublé. Nous sommes comme abisso. Cause nango zangai. Le coup fait moi la wana. Nga mon nango la mise nangai. Ah bon? Oui. Abanda ko sakana lupango. Et tiens qu'il n'a quoi la libuluana. Nga la zalaka. Na boya ka ko kangae. Yo lela. Yo zo lela. So tangi su kombo ngo regretter. Kuna kuzongisa famille mobali na kati ya nzela o nzamba zolinga atambola na ye. Parce que soki mutu aza na kati ya esengo ata opekise ke nzela wana ozokende eza nzela mabe akoboya. Papa, s'il vous plaît, pardon. Ils ont dit qu'on va passer. Non, on a souffrir. Non, ma compagnie n'a pas côté si dossier. Non, na kotamboli partout et simbati. Ma sumu na ye et la nditi na ba nanga ba. So est-ce que moi ça bazo milita zananga? Papa, papa, s'il vous plaît. Oh non, non. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Ah, Bosengi Papa Chika longola lunette. Mais lunettes n'en est à mise s'il vous plaît. Pour le bio longola lunette, tout le monde a peut-être bon baranini. Misu n'en est ngoyo. Lunette ils appellent na misu. Donc on a essayé pour ça na bino. Mais avant de commencer cette émission, mesdames, messieurs, je dis un grand merci à notre sponsor officiel. Il y a des sponsors à sponsoriser la émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Il y a des en sorte que l'émission Oyo est à la suivi. À foutre la mission qui toko. À la mission qui toko. À petit mission nion sont aux alliés nango. À petit succès, n'a pas à petit élévation. À petit famille. Comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels. Il y a émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Un grand merci. Naba union so ba benga kabiso pour naba idée ba remarque concernant évolution. Il y a émission Oyo Bravo Jésus. Un grand merci aussi na fondation Maman Denise Nyakero parce que a soutenir émission yo à 100%. Un grand merci aussi naba héros dans l'ombre na komona ndeko Elias Sinanduku Nakomona Dinige Monsolo Bangonde bazali ba héros dans l'ombre bako réaliser émission en même temps bako sala na régie finale nzamba pambola bino na musala kitobo sala ba otala émission yo de partout. Merci na bana poto bana Lubumbashi bana Kikwiti Kayemba boko la émission de partout boko benga surtout bana Afrique du Sud Soudaf na pesi bino mbote bele parce que bino pe Bobimi numéro 1 na consommation, il y a Bravo Jésus-Christ. Donc on a la deuxième position, Namoni Congo RDC. De beau consommer Bravo Jésus-Christ. La troisième position, Namoni Bateau France. Donc on consommer Ming et Bravo Jésus. Après, on a comme on a battu États-Unis, Canada et puis ainsi de suite. Zambia Pambola Bino, on a besoin de votre soutien pour réaliser cette émission, mesdames, messieurs. Yo c'est pour la émission Oyo et ça la kobola Mingi. Pensez aussi à nous de nous envoyer un petit rien parce que pour réaliser cette émission, mesdames, messieurs, et c'est Rabiso
moi frère ya okende koluka ba invité okende koluka ba tobaya pour que tout ça la émission oyo en beauté. Donc so bengi biso to pe MPC na biso RTL Monnaie zali wana là-bas ba poste télévision na bino bengi ngai e ko sa biso malamu. Miko cravate depuis to senga to lembi donc na éviter. Donc beaucoup tali kambo ba to pe boko benga biso pour la sécurité. Bosunga biso tozwa mutu ya sécurité tabalika mo ekomaki yande kona biso oyo akoyaki en plein plateau en pleine émission et tulinga to mangambo ya kosakana te mais Dieu merci azama lamu tozongisika lokumu pa ya nzambe. Dans cette émission d'aujourd'hui mesdames messieurs je suis pas seul, je salue ma femme Lydie Moukadi, Fondation Maman chez la Mwanda. Donc classe yango ekozonga beaucoup mon sport ya Maman chez la Mwanda. Dans cette émission d'aujourd'hui, je pense que Elias et Denis Monsolo va retirer la biso yango. Mais entre-temps, je dis bonjour Thomas Fabien. Bonjour. Bonjour Papa Chic. Sangonin. Nzamba lola azobatela na ibiteso bino pena libota ndengeni. Voilà, merci beaucoup Thomas Fabien. Malgré Batouba le qui l'autre fois mekai ko takine moi muke ko juger mais na réaction que zagi ndengeni ya komula lolenge Batouba kolobi na yo que au takine ming invité, ce n'est pas au lobalolenge wana. Merci beaucoup Papa Chic. Na préoccupation na yo. Mais yambo na yano la auto na pesa biyano na bandeko bazolanda biso na kosenga bongo to bandana na prière. Voilà. To lobanyonso. To bondeli. Yahweh ozali mo santu kolo Yesu to pesio merci. Merci pour na bolingo na yo, merci pour na faveur na yo, merci pour na grâce na yo au sopi encore une fois na kati ya bomoi na biso na mokolo lelo. Tika ete lokumu ezonga epai na yo. To tikeli yo émission na maboko non kolo Yesu. Tika ete molimo mo santu no azala kati na biso, akamba biso, en fait que apesa biso o ezali voie ya solution. To bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci beaucoup Thomas Fabien. Pour la prière. Et avant, n'appelez ça aussi Maloba, s'il vous plaît. La grande, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Voilà. Babé, on a comment Yanani? Sylvie la joie. Voilà. Tu as mis une émission à mission Bravo Jésus-Christ. Merci. Entre-temps, Thomas Fabien, ni ne le pas qui ça pour la remarque, bah, Nicolas Lobby, vous avez plus condamné de qu'on a besoin à moi aussi. Merci beaucoup, Papa Chic, pour la question. Na comprendre na réaction ya bandeko ndenge ba commentaki na monaki ba commentaire na bango ce qui s'est passé je comprends balanda qui émission avec émotion pour ça nanga to impression na bandai kopesa ezaki pona ko condamner mama Bénédicte. Souci nanga na yebi so balandi émission be ba omona na kati kuna na yebisa keli lo moko na yebisie sala ta pona bolamu to sofe de am oyo ko kangela bango kanda na motema te bolimbisi na yo ezala comme pardon oyo eko sauver ngana yo to sauver ba amo mibale tikela nzambe ye moko afuta bango na mabe bango basala soki bandeko batali na émission ba komona place mona lobaki bon. Alors mon souci ezaki nini koloba nanga nyonso malgré bandeko na biso bazolanda biso biso ba comprendaki fil d'idée nazaki nango. Mon souci ezalaki parce que bita Bravo Jésus c'est pour kosemer kinya na kati ya bato bisika problème eza. Voilà. Nzela ya Yesu nde toyaka na ba solution na bandako ya bato. Souci nanga ezalaki fike maman Bénédicte à vivre situation tellement ya pasi mingi. Même nga moko na kanaye na kokaki pe ko réagir na lolenge wana. Mais avec Yesu okomona ke akopesa o mwa makasi moko boye ya ko supporter genre ya likambo o koki kokutana nango. D'où yangunde na banda ndeka ko éveiller conscience ya maman Bénédicte. Peut-être batu bakanisa yike nazo imposer le pardon. Non. Ezali ko imposer te. Parce que ezala makamu susu mutu akoki et conscience ne ekoki kozala éveillé ce qui au répété likambo.
ata bambala mibale misato conscience ya moto ke kozala éveillé. C'était pour cela yango ndo moni na bandai koyebisa ye ne fiska retrouver ata na kati na ye na lobaki teke immédiatement na bi retrouver ata na kati na ata bolamu moko o basalela ye ikaluka place alimbisa bango. Merci beaucoup Thomas Fabien. Tozana Elongo na émission Lelo. Oui, merci pour la losa mona l'autre fois ndeko na biso azali déjà kokende. Tant tobenga ki o sambeli ndeko quand même mesdames messieurs ndeko azongaki et aza siko en bonne santé et merci à vous et merci Nanzambe Osaelaka. Merci. La grande Napesio Mbote. Mbote. Okolma ta voix s'il te plaît. Mbote. Voilà. Tomonyo e obenga ki biso pour les gars bravo Jésus Christ. Nini memi wao. Ok, merci pour la parole. Problème est minga awa. Isa problème que zoko se déranger vraiment ma casse. Vu que complication de qui ma casse na vie et vraiment na bande ko comprendre en côté. Et vie na vraiment et comment qui difficile ma casse. Nyoso anga et bebaki. Donc et là comment côté zo marché les soso. Na yeba kité keza nini. Nazo sambela me makambo to ezo beba kaka. Vraiment autrement ça les a quittés de kosambela kaka de nakutana kina pasteur na meke kota lycée ba réalité na okuta nango et pasteur abondela ki ponanga de atalisa kingai pourquoi ba problème ezo komela ngai ils a problème moko vraiment passe ma casse ils a li solo ya voisine ngai tozaki na lopango moko viki ndeto bande ko fanda vraiment couple na bande ko se déranger ngai bande ko se déranger ngai façon bande ko zaila bande ko sala nga motema pasi na lolenge nini bon façon bazaila ki donc bazaki vraiment couple moko ezaki vraiment malamu donc bande ko vivre bien par rapport au n'enge monsieur tondé ko vivre et ça qui c'est donc ça en quoi on a comment qui n'a vers bango ils avaient problème ni ça que haine ou comment na haine envers bango c'était dû à quoi et ça qui problème tout ça qui nango ya lopango ya ko bongisa toilette na douche et to bongisa comme nom tazaka tournaye tournanga na sala ka pas sala ka mais la bande ko remarquer songa na sali ya bande ko mona so comme si no sala mabe tour et rosa tournanga déjà na sala ki mais oya toilette sali te bongisa ki te mais nga nebi ki déjà na sona ki toilette et bende ki mo batirement vraiment tout ça qui échange de paroles et quoi arriver que to solo la rali susute ya ko makina ndingi na nga pe na ndingi nanga mais tout ça qui le pango moko et tout rumé qui vraiment tant moulaï na c'est pas ça biso mbale même si no to mona ni bombo tété même si bana mto occupé pe amninga té et que quoi arriver et qui na jour moko ya zala kité mwana na ya bande ko sakana à 4 ans ngala zala ki wana na mona mwana zo sakana vika zaki mukie à 4 ans si a sakana ki wana kuma ki pene ya libulu moko ya mai za ki wana libulu za ki vraiment mulai libulu mai ya nini mai ya deux zaki dal to zipika ki monte do libulu ki distance mais vu que nda bande ko sakana c'est de singa kuta koma wana parce que ngana zalaki nenga déjà na pekisa ye na distance wa zalaki mais na sala ki kimtema kama kasi viki na lobisaka mama na ete na sika ki mwana wana tia pusa na kipeni ya libulu wana ya kwa ki na kati ngapela bande ko mona tukana saki réaction moko te motema zaki ngaka makasi ya kande ya mama na ye et na tika ipeka bongo si elekaki mikolo mama na etonga yaki les jours ngwana nano pendant que bazoluka mwana ngapela ndeko lobelo te na fande ki kaka na ça semble c'est comme si ki na ebelo côté
et o le kamikolo to koma ko ka odeur moko ya mabe na lupangu so le bande ko bima de to eke ko découvrir ba mona ki mo na kati ya libulu wana vraiment mon azaki motema kama kasi na lobaki pe loko te ti ba bimisa ki vraiment ko te ki trouble na foyer na bango mobali na esilikile ke makasi koma yondo tikala kana mwana ti mwana koma na niveau kwa na libulu ozaki wapi ameke ko expliquer mobali na yokela ki était vraiment esaki désordre et commettre un niveau séparation bakaba ki mobali na ye et pendant que wana no makamulanga so koma ko beba donc ba se séparer na bango ba bimaki pe na lopango moi ça kende ki pa na bango oli pa bimaki biso to tikalaki kana nango wana elekaki mo ba moi subitement na yo kufela mwana ngai donc abelaki vraiment te 2 jours kaka mo ba fièvre moi yo pour kufela ki mwana oui ngape na abelaki maladie nini bon fièvre ka ya 2 jours akufi wana après liwa ya mwana voisine na yo oui aisa ikomi mikolo po mwana epa ya okufa bon elekaki ba 7 mois 8 mois vraiment 7 à 8 mois oui donc yo po yo kufela mwana na yo kufela mwana après 1 mois encore na yo kufela so parce que ngazaki na bana mibale OK na kufeli moko na décembre moko na janvier et trouble ki ngai parce que loko ba kufela ki malade ezaki vraiment grave te malade ka 2 jours 3 jours et memi ba on a liwa et trouble ki ngai na mobali na ngai trouble ki comment makambo ko arriver boye na musala ya mobali bebaki donc makambo tu bande ko simba lisusu te ngomo pe bande ko comprendre te bien na kutana kina pasteur na sola ki na ye pasteur pas sambela ki dia pesa kinga message ina bande su ko talisanga ke mambo izo komela yo pona likambo moko mabe osalaka en tout cas na yeba ki sute na tuna ke likambo ya mabe na salaki nda bande ko talisanga à propos ya mwana voisine nga wana pa banda ko sakana akoyaka na libulu vike nga na mona kana tika kaye nalandaka kanda nde tozana mama na ye nde na memaki onti pa mwana na tikaki akoyaki na libulu petit babande ko luka nde ba ko se retrouver na libulu wana na tikala po yebisa baboti na ete na kangaka mutema de pasteur ayebisenga yango nyonso wana ezokomela ngai donc vie na ngeza vraiment compliqué makati nyonso ezosimba te de pasteur alobi na ngai mpona luka voisine na nga nayebisa ye vérité oyo nasenga ye bolimbisi yango namonaki koluka ye nga moko parce que eza likambo monene mwana na ye akufi libala na ye malamu ebebi oke nga ndi naza cause nango soki na retaki mwana wana akota na libulu wana te peut-être libala nde lingaki ebeba te oyo namonaki koluka ye nga moko peut-être areagir na bafaçon mabe nde nalingaki naya awa epa na bino ebeki naso na ye awa ntango s'excuser epai na ye ekozala ndenge mosusu kekoki oluka ye nga moko nayebi te. Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, nzamba zwa lokumu na ndenge ondimi ko dévoiler makama modèle oyo. Merci. Thomas, tout d'abord, il y a mon invité bakolo lisolo en tant que Moussa na Nzambe ni nyokolo banande ko na biso ya Mose. Eza pasi mingi. Mama olobi kombo nani? La joie. Oh, yamba déjà Yesu comme mon conseiller mon bikisi. Merci. Nakoyoka lisolo na yo. Ezo sala pasi mingi. Ezo sala pasi mingi. Alors, eloko nakoloba na o ezanini.
Tout autant na Jean 10:10 et le biboye. Moyibi ayaka kaka pona koyiba, koigorger. Donc musala ne ayaka atika nyonso ezala neya. Moyibi otozolobeleza nani eza zabolo. Pourquoi na illustrer verset wana? Okomona ke ndenge bofungolaki nzela na nzela ya koswana, bobenga diable avanda kati na bino. Pona nini? Balobi mutema ya mwana nzambe esengeli ezala na espace munene kaka mpona molimo mosantu azala na kati ya motema. Soki omoni mwana nzambe koyina ekomi kovanda tro kati na ye, conséquence yango wana ecreye bokabwani na kati na biso. Or Yesu ti akufaka na ekulusu andimi asopa makila eza pona biso baye toza na kati ya bapasi, tozwa kimia, tozwa bosangani, tozwa esengo. Mais diable a joué les binoka je moko ya muke pe assiégé kati na bino. Et je parie que ekomaki na niveau que ata mususu azoleka omona mususu azobwaka soyi, azobwaka ba jeton, wana eza bilembo ya zabolo. Ye moko azoseme trouble na kati ya bana nzambe. Ye moko lisusu azokende koakize ndenge banda koakize Job. Mama la joie. Na jari ya lisolo na yo na kosenga na yo na kati na yo, je crois moi na kobenga ngo kachi moko boeza na kati oyo kangela ye mukolo mwasi mukolo mwana wa kufi. Par rapport ya peut-être maloba mususu alobaka na yo esepelisaka ote. Alors pona ko réparer likambo oyo esenga fosala oto bengaka lâche prise, parce que diable po aya koloka mwana nzambe to ko travailler na bomo ya mwana nzambe alukaka ba indice ne na kati ya bomo ya bana nzambe, parce que ebele batambola na kati ya ignorance du genre que nga sina ndimele déjà Yesu comme mokonzi pe mobikisi zabolo akosala nga liso eloko te. Oui et non. Pourquoi on dit oui et non? Diable aokoka kosalela mwana nzambe likambo mabete soki mwana nzambe azotambola na sembo na droiture. Ozana ba problème na bande côté, oswana ka pembe dans place yo zali opelisaka moto te ya koluka kotutsa batumitu do biloko ane feza la musika ya mwana nzambe. Wana mwana nzambe wana nde oyo nzamba abundelaka. Mais soko kuti mwana nzambe koswana ye azaka la base, koyina aza la base. Donc ceux qui problème moko ebimi wana soko landelo ka te kinganya tango alekaki awa nde tango ngana tikalaki na fongoli mwa misu nde na comprendre que ye penza nde mutu aza la base ya makambo. Donc eza parmi ba bilembo oyo diable atika na bomo ya bana nzambe po à travers yango ezala comme indice oyo ekolokalize ye na kati ya bomo na bana nzambe, parce que c'est parmi ba porte oyo akotelaka. Parce que soka ye na normal boya kuti makambo eza na kati ya mutu te akokota te donc akozala aye a détecter na kati ya bomo ya mwana nzambe akuti ke bilembo wana eza te, du aleki na ye ya bandi ko veiller azolandela kaka. Mais vi ke loka akuti ko swa na kati na bino tala penda likambo pasi ndenge komi. Merci beaucoup Thomas Fabien. Tout à la sport plutôt soit invité, deuxième invité Nabiso ya mkola lelo. Tout à la sport il y a comment Kolo Lopango na mbongo ya moke. Ça veut dire que maman exaucer patience a pesibiso occasion ya to comme bakolo Lopango na mbongo ya moke. Ba terrain zoami na niveau ya bibwa na kimpokote na ntede kuna teme na bibwa 10 minutes d'un report ya nchili. Isa place ko welela.
maman exaucé patience tara to banaka na priya moke melelo emati baomi kosala danzela ya BAT na banzi maman exaucé susu nzela esili komata susu muta vision a osomba da sikoyo po lobi a regretté te benga na lumbango ozwa terrain na yo na bibwa na singainga na prix moko abordable et puis sur totali spot ya comment kolo lupango to ozwa pe spot moko ya mutu ba benga e homme de masque ya kolata masque mais a kosala bolamu na population mais akotia photo ya chef de l'état na sima ya maman Denise na notre président Fatou Beton akosala bolamu na population to moni apesi population bakaye basak bilo belé mais total la spot oya comment kolo le pang et puis on va se retrouver pour la suite de cette émission bien sûr. Bravo Jésus-Christ. Lelo na Kinshasa, eza lisusu place ete ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune sika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, benga biso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 220. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ce plateau, c'était là le spot comment Kolo Lopango na mbongo ya moke. Maman exaucé patience après si biso occasionné na auto lo bake to comme ba propriétaire ya mapango na mbongo ya moke moto ya vision a rozwa sikoyo parce que ba comme osala nzela ya BAT kala mingi te mapango ngo mata lelo to soma na prix ya moke mais lobby e ko mata makasi. Merci na bandeko na biso ba héros dans l'ombre na moni Eli Sinanduku na moni Dij Monsolo ba ngonde bazali bongo na réalisation et puis prise de vue. Il y a émission Nabiso Bravo Jésus-Christ. La PCB Mote Nabiso, na Mote Ming na Serre Nabiso Witch. Maman Aline depuis France, ainsi que tes enfants, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue aussi ma femme Lydie Moukadi. Mesdames, messieurs, les loyaux, tout y est sous la deuxième partie. Ça veut dire que tout total à début, si tu as au code sa moto, azala problème topé bazomi ba problème là ndeko na biso ya mwasi soki nazali monokomoko na ba réalisateur na ngai bulu kelanga sika maman ozali pour asala entraîner ye voilà bulu kelanga ye voilà maman sala entraîner yo bonjour zoa esika to ya mbio na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Merci. Bonjour encore une fois. Bonjour. Toyamio na émission na biso. Na bandi bana komi tuna puna yito bengio. Ozoye bae? Oui, na ebie. Oui, bae. Oui, beli wapi? To vanda na place moko. To futela lupango moko. Lupango moko. Oui. Bobanaye ko solola nae ba amitié ni bozaye na ngobino mbale. Merci. Donc na yaka na lupango tozaka bien, ezaka couple nga pe nazaka couple. Tozaka pena moralement ko e mabe zaka te. Et avec le temps to kuta lupango zaka na wesa dalte. Donc to koti to s'organiser biso na biso katibite. To koti ka wese boete na sorti mo eza bien te.
tosangisi tosolela na kolpon mpo toyaki lupango kolpon azalaki te tozalaka biso na biso balocataire ya tosorganize tosomba nsima tobenga maso atongela biso wese ya tonga pena wese bien ezalaki mpe dal kame pena bien tosala batour nde ezalaka na lupango nyonso ezalaka so boa na douche ya caro bokabo lelo ekozala ngai elobi ye etotiaki semaine ekozala ye semaine wana nga ntongo wese ezalaki sika tozalaki mpena bien tokosala mpe tookee bien mais ekomi etamo ba semaine na ye omona jo mosu asali te toza bien naza na capacité peut-être soki prome eza na koloba na ye enalukaki eteke toza baninga tour na ngai nasala bien mais soki komi tour na yo ezalaka baproblème bongisa soki edérangeki wanga nayebi te tolamuka jour mosusu ezalaka tour na ye asali te onaboyoki na nsima namoni sali te nabi te nakobomba te na ye nabeteli porte abimi ntango abimi nayebisi mpo nini osala boye osala mabe to esika moseke ngani na asali te oza swe mpo nga nasimbaka wesi wana opangusa biso nyonso tokota bien mais tour na yo osala te mpo noluka badeba biso mbale débordaka nga mpe na débordaka tokóma mpe na niveau mo ya bien te tosimbana meme si na nzoto ya lobaa mabe nga mpe na lobaa mabe ntongo nango mpe alain deme nango tokipana te tolamuka motu ntakomi na position na ye osala te moto aloba no mpe aza te nga mpe mobali nanga gangelanga nde ayoka bakambo wana elekaka ebisanga biso toya kofutela toyaki ndeko te toboya mbote te mais nalingi de so relation te loka déjà boswani na boyi tokomaka ye na position ne nga mpe na position nanga donc à part wana nde biso mpe nga makambo ekomelanga nde biso tolongwa bango batikala donc esuka bongo. Voilà, histoire malamu la grande azana bosenga solo nayo. Est-ce que vous pouvez attention? Ah solo nanga. Oui. Azana bosenga sur les cambo. Problème te. La grande. Est-ce que beaucoup ko solo la nande kona biso ya mwasa zawana? Oui. Oui. OK, solo nayo. Bonjour Merveille. Ouais, bonjour. Ngade na linga ito kutana awa parce que naza na problème oyo ezo déranger nga vraiment namonaki koluka koranger yango biso mibale peut-être elingaki ezala un peu compliqué vraiment nde nalingaki toi na esika oyo pour que tout ranger yango et Merveille dans na kosenga na yo premièrement ozala vraiment na kokita pardon et nayebi ke vie na yo ekomaki compliqué makasi vraiment et na pasi wana nga mpe naza cause nango nyonso ekomelaki yo eza mpo ngai nde esengaka na arrete eloko esalemaka wana mais viki nazalaki kosola na yo te nde nakangaka motema natikaka eloko wana esalema mais oyo naza nango eza kaka ke ozo esika na motema na yo olimbisa ngai baba bamwana na yo ekomela ye ti obima kokendaka wenzi otikaka ye banda kosakana nga nazalaka wana ta banda kosakana tia longwa na porte na bino e abanda kosakana kende ti koto libulu ezalaka wana namonaka
na boyaka kokanga ye vike ngalo tobande kosola te nde natikaka ya kwaka na libulu wana s'il te plaît. S'il te plaît, je passe dans mon thème là. Et nous c'est combien la foyer na yo. Ngade na zaki cause nango. Non, s'il te plaît. Qui moi na ya koke ok okufa koko ya libulu omona ki oui boye ko réagir parce que bande ko solo la té parce que na maman ne te bande ko solo la té yango tika moi na ya kufa oui parce que to bande ko solo la té na maman na ye ndina kanga ki motema wana na tika ki mwana ya kwa na libulu boye ko réagir tout ce temps bon maïs sekele oui après faut na bango côté qui trouble vraiment et mobile na ya silikela kae pourquoi ya tika ki na mwana a contrôler mwana te mais ngapela malaya ko kamera bando saka semblant c'est comme si na bili kambuté et après wana bango balongwaki na lopango wana biso totikalaki e natikala mpo oyebisa mobali na ngai te tobengi mpe mobali na yo tokoinforme aza ya kokota mama na ngai nasalaki yo nini nasali yo nini ndelanga moto nasali yo nini zabalolo za wapi natosanga na moneza yo yandoza ndoki vinanga s'il te plaît merveille ndoki vinanga non zamela ngai zambalola ozali puta bao balukaka yo mon bébé Dieu mon bébé s'il te plaît bébé nango za wapi maman s'il te plaît tika kolela pardon tika kolela tika kolela s'il te plaît na papa bokoma na niveau nini papa azali nabongana na nyonso ya ngai na perda basens na nga kibomoto nasala oyo nakoka kosala te tosa cause na ye mobali nanga bengala nga nsanga 100 metre na ye epi pama mobali nanga babenganga ndoki bano balanga naza porte maleraki ya mwana na bango bandaki mobali nanga luka mwana nga nde napesa echance ya mwana nazalaka moko nazalaka pembeni napesaka esengo kovivre nayebi te nakoluke wapi nakomonele wapi nga fami nanga mosika nauta Kenya mobali nanga alinganga mwana mokie abananga mwana mokie alongolaka na mboka mosika yalanga awa ayebisaka odecevoir nga te ayebi koma mobali nanga bandaka kogere nga nazalaka leki na ye nalongaka mwasi na ye nakoma leki na ye atala distance awuta na nga non non cesse de pleurer Yaya s'il te plaît cesse de pleurer sois forte Yaya nakobima adire nini makolo na ngai sepoka nzambe na nga mpo ne permettre na mona tout ça nasala nyonso nakoka komiboma me ekomela ngai te nakoka kosupporte choke oyo te mama oyo olelisa na biso nyonso na plateau wa s'il te plaît Yaya nini nayebilanga makambo te okishase ekomelanga monene nakobanda wapi nakosukela wapi naosunganga nakosunganga mobali abengana yo mpo mwana akufa fami barejeta yo babenga ndoki
mais les lots vérité bimi que moi la soirée akufa qui est erreur il y a voisine na yo na ebi que nous avons ko restaurer yo na bandi Thomas Fabien Rosalawana pour na ko orienter yo na ba prière. S'il te plaît, maman Nangaï, s'il te plaît, tu sais pardon, vraiment. Entre temps, Elibo nanga kiti mususu et sengeli pe mobali ya maman aiba makambo yo parce que bazape na baza bloqué parce que vérité vu na bango ce qui le long ndeko andimi a redévoiler makama modèle na télévision parce que elle est bloquée yé na mobali na ye pe misala isala kate nzambe wana o sambela kawana asala en sorte que bango va dévoiler mabe wa sala yo. Ça veut dire que son mari aussi doit écouter ça, doit apprendre ça parce que et c'est que ba funga mape baza bloqué misala de kufa mobali wango simaka susute Dieu a secret moi c'est bomba et c'est que peut dévoiler devant son mari. S'il te plaît, cesse de pleurer en entendant aux autres là. Défoule-toi. Moi je dis c'est défoule-toi. Tout le monde a parole. Entre Bolukelanga Kiti, s'il te plaît. C'est possible. Bolukelanga Kiti, n'importe. Et ya kakawa pour tout le kalolengeni to aussi ça va kambo. Parce que c'est très fort comme histoire. Ça fait très mal au cœur. Ça déchire le cœur. Et Soukinza Makoti Makambo, je sais pas. Nous Makambo est aussi là. Maman Wechi, s'il te plaît, tu peux venir. Merci beaucoup la servante de l'Éternel, Maman Wechi. Tu as la bouche qui est côté à Tomawana. Voilà, merci. Papa Zali, s'il peut venir déjà. Maman, moi à la forte, s'il te plaît, là. Parce qu'on a besoin de résoudre cette histoire avec beaucoup de sagesse. Voilà, Papa Kota. Voilà, Toyambio. Bonjour, Papa. Poussana. Je vois ici, Papa. Thomas Sungaï na micro. Oui, merci. Bonjour, Papa. Oui, bonjour. Toyambio na émission na Bishop Bravo Jésus. Merci. Madame Nayo, papa, s'il vous plaît, Madame Nayo, Azana Likambo Sengeli a dévoilé. Le Kambo dévoilé pour secret. Non, pourquoi pas te voir arranger un peu Non. Et c'est un qui t'est arrangé un peu sur mi balai. Ils ont dit qu'on va m'inquiéter. Racontez-moi, mon chéri. Ils ont dit qu'on va bomber là. Qu'on va bomber là. Oui. C'est un problème. Un merveille. Merveille. Oui. Merveille, c'est non. Ce qui n'a même dit Kambo Awa. Parce que premièrement, ma vie n'a pas comme troublée. Et nous avons aussi maté. Tu sais que tu perds d'abord na biso. Nous sommes comme na biso. Cause na gozangali. Ah bon? Non. Parce que s'il te plaît. Oui. Oui. Et tout ils ont comme la biso parce que clair, pardon. Mon Dieu. Tu sais que moi la merveille à Koufa, non? Et le Koufa moi la wana. Non, moi la miss nangai. Ah bon? Oui.
abanda kosaka na lupango eti akenda kokuwa na libulu wana nga nazalaka naboyaka kokanga ye ongala mama na ye tobande kosolola te Pourquoi c'est niveau boy? Innocent na saloni. Nous ate bakankinga bino bibale ko. Eko ko te ba mwana te. Eh, sepela. Obina. Non, mais Obina, papa s'il te plaît. Non, déborder ce qu'on bien à combo s'il te plaît. Papa, coupe la biso tu te kuta bino. Ya mabeni ni onga na mbali na to sala bino. Eh papa, to sala bino nini? To edana lokwa bandeko. O biso to zanga bo pesa, biso bo zanga to pesa. Papa, nzoka bozaka bandoki vina biso. Nzoka bozaka bandoki bo sepeli. Même suna mwana nga obolia. E kanga mabino na kingo. Ya bo non noté. Moi deba no bakufi. Etika tatana mama de bo kufa. Moninga nga uta musika to ya mboka to kutana awa nana posa beskis na binote loko zake 5 bo menga na TV ngane na osa BBC po bino batala nga po bino bolela yo lela so tangi su kombo na ngo regretter ngam na ebisio merveille papa hapa mukolo na respectaka yo mais so lingi to koma na ba niveau manqué non ça pour ni pesa nga nini epekisaka mpona oloba na bino mabe nini Maman Merveille, s'il te plaît. Thomas, joue micro, s'il te plaît. Thomas, joue micro, joue papa boy. Nebisa nzamba lola nzabe kaniseranga nebi mibali misatu tena kaba bolengela ngala obelela yo Yesu yaka apesanga libala na aja mukie mobali nanga koma papa langa mama langa ezaki sengo to kabwani abino bo sepeli ce qu'on fait tu es nani autovandi ya nani na sika motema no merveille soko bangana sika motema ninga na ko tsubola mbeli franchement bamoni bino mbale bokufa bino mbale bokufa bozate na makila na ngai na yebi ndako nganga te na yebi yo oui yo pe moni yo faut perdre de vino mobile vina yo bozate moni bino mena mbane faut bolimwa pona mwana nga mobali nanga kenda wapi papa na ngai na bino nini na ngai na yebi bino te boyo s'il te plaît, Merveille, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, ouais, s'il te plaît. Maman, ouais, s'il te plaît, Merveille, non. Maman, ouais, calmez, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Bimisa, s'il te plaît. Kena maman libanda. Kena maman, s'il te plaît. Voilà, Banandi, ça fait très mal au cœur. Nakoui Kolobate parce que c'est très fort. Donc, il est Kelingaï, donc je sais pas. Nous sommes bas au contrôle. Thomas Fabien, nous Nakoui Koloba, na Bande Konabiso, Batika na plateau, na dossier yo. Na yebite, Tokume Malabango Lolengenin. Eza pasi mingi komona ndenge za bolo azosaka na mabuta parce que ndenge kana loba tout le temps komba ya liboso muta koki kokutana nango na kati ya vie na ye eza libala bitumba ya libala eza bitumba oyo eleki makasi koleka bitumba nyonso na mokili oyo. Je crois papa yo ki nyonso ninge lubamaki awa
esengi na papa asala musala ne ya mobali na kati ya libota. Nasengi ete aboya mama, nasengi epete a reprimande mama na nyonso. Mais était d'une part ezape na négligence ne pe ya kimobali na kati ya libota nde makambo ya lulenge ope komi. Bezo senga kosengela bango kama wanzambe. Parce que ce qui moi si abombi vérité boye, c'est que d'une part c'est que mobali pe abomba ki abosana ki pe pesa ki charge na kimobali. Tu sais que tokosenga kaka mawa epa ya nkolo par rapport ya oyebimaki pona mama merveille. Je comprends que ça passe mutu ezolobisa ye parce que eza petete komona imaginons fruit ya souffrance na yo mwana na yo abungi ka boye oyebi origine ya kobunga na ite epe otikala pe koyeba vérité te. Mais après mikolo oyo kake mutu azaki pembeni no ayebaki vérité nyonso ya lolenge mwana akufaki yango moniti azoloba na boya kina simba ye na boya kina pekisa ye na tikela ki etan parce que na ko se défouler et ko dégager pe susu makambo susu ko bomba mina kati parce que même bango pe ba yeba kiteke akokaki koloba makambo yo c'est à travers vérité ou ebimi yango pe permettre que a se défouler aloba pe mabe makambo nyonso oyo abomba ikati na ye. Je crois na kozela assez calmé nanu na kosolo na ye na oluka de telle sorte que kimia nzambe ezala epana na ye nzambe onga na sambela kana bika ako restaurer bomoi na ye mobali o abwakisa ye na yebi ke nzambe akosala au-delà ya batante na biso bato yango ka ona koki koloba. Merci beaucoup Thomas Fabien. Papa, s'il vous plaît, na boina le bisayo le répète ko balika msuso ya malamu te po na mwati na yo. En tout cas maman, moi je te félicite. Na lolengo yeko dévoiler makambo na télévision. Na banzi tozonga msuso pour la suite, deuxième partie, il y a émission Oyo. Merci na Thomas Fabien. Merci na bandeko nyonso ba kotala biso de partout. Un grand merci na fondation Maman Denise Nyakeru na lolengo ko soutenir émission Oyo. Bravo Jésus-Christ. Matoni mingi na ba oyo nyonso ba sepelaka na émission Oyo. Nzamba mona bino. Un grand merci à ma femme Lydie Moukadi. Merci. Merci na ba OEP balingaka biso tembote na bino. Ba héros dans l'ombre Dinish Mosolo Elias. Bangonde baza na régie finale na bosa été ndeko na biso papa na biso louange yé pas na biso longo. Donc louange Matembo voilà. Pas chic. Na ina ba qui s'appelle Kamoko concernant couple Oyo. Je crois ba yeba kité cause ya kufela bana ne ba kufeli. Papa nda sabo musale kufaki. Mama illustre ki yango mais je crois to beti yango kara. Les autres doivent comprendre clairement que milelo ya mama o pona mwana. Des fois yango diable a côté li na nzela wana. Yango moni misala pe ekufi. Misusu pe cause la pe punition pe ya nzambe pona ko redresser mobali. Pona ko zongisa famille mobali na kati ya nzela o nzamba azolinga atambola na ye. Parce que soki mutu aza na kati ya esengo ata opekise ke nzela wana ozokende eza nzela mabe akoboya. Mais d'où yango nzambe aitilizaka souvent omoni azolobi achatiaka bana oyo alingi, c'est-à-dire akorrijaka bana oyo alingi. Lokola nzambe alingi bango mingi yango nakoyebisa ye azongisa pena nzambe na bomoi na ye. Ce qui par musala alembaki koluka nzambe na bomoi na ye azongisa nzambe na bomoi na ye ekosunga ye mingi nzamba restaurer susu makambo oyo ekufaki bana oyo ndenge nzamba ndenge bana bakufi ngapo na nga zwango comme lokwa eza histoire nzamba zolinga akorriger na makambo boye parce que so tali Job okomona ke Job a perda nyonso e bana kokufa bomengo kolimwa nyonso va même nzoto ata ndenge vandi bo akup azaki subongo
akometi na niveau bakusu ezobima na nzoto. Mais nzambe wana lokola Job abando talela a restaurer ki bomo ya Job akomaki donc na bomengo kolekana même o azaki nango auparavant. Donc o na koyebisa o eza kangama na mwasi na yo bokotisa nzambe na couple na bino ikozala malamu mingi. Lokola ngate na kozala wana je crois na kolandela bino na ko encadrer pe nzamba lola kozanga te ko tshalo boko na kati ya couple na bino. Mais azo mérité te azananga. Papa, s'il vous plaît, pardon. Eza likambo ya pasi. Non, nga na souffrir. Non, ba compagnie ni nga na kotisi ba dossier te. Non, na kotamboli partout et simbati. Donc, masumu na ye elandi tina bana nga ba. So est-ce que moi ça bazo mérité zananga? Non, départ nanga, moi no ba départ nanga. Pour son adresse nanga. Non. Papa, toyoya émission ezalaka kokabolaté. Ezalaka kokabolaté s'il vous plaît. Non. Voilà, mesdames, messieurs, mesdames. Ça choque, non ko supporter boyoté. Non, ba nanga wa makila nanga. Okoyoka nga mo. Si moi mi sacrifier te. Okoyoka nga. Non, naza ton moni ne na obima boye. Tala, n'oublie. Okoyoka nga papa. Non, bo son adresse nanga. Mono bo son na libela maman na bino, n'oublie moi. Papa. Papa, s'il vous plaît. Oh non, 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 papa. S'il vous plaît. Voilà, mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Un grand merci aussi à maman Aline. Nanyo Sokosala pour la émission yo. Bravo Jésus-Christ. Je dis un grand merci aussi à tout le monde. Ça fait très mal. Moi, je pense que dans cette histoire, moi qu'on a biso azomayele à comprendre en fait ce qui se passe ici. Nango, Sugi Jésus-Christ a zongi te tokuta na pour la suite émission. Bye bye.